bochaki te tozo ya na bino ya fleuve za automne ina pesi mobimba tolobi lisu likolo ya lisu lisu likolo ya lisu otimi to timbeli ekenge likolo ya ekenge tokoyeba bino malembe la place bozali bozala na bino lese FCC bozala musala to ndima bino mais soki bozoya bomeka biso tokobloke bino bokoluka place konage balobi bokokufane na mai uzotekaka maki aswanaka te mais soki bomeki okozwa maki dote mpanzi nana apona simba maki wana bozozali bokima na mai bokokufa pembe na bino ekomonana te fami na bino okoyokela te akolinga soki bakunda bino pembe monana shadar aza koyebiso naza kosakeshe na shadar mboko ezalaka ya yo te toyeba place yo muna te toyebi place yo limela te soki ozalaka nani ozala yo shadar ozala nani yebisa ndekolo kabila okanga minyokolo bino nangi na répondre dunia ozela soki okanisaka te yo nde soki katano kabila napesa biso pouvoir dunia ozokosaka soki na rappele yo dunia kabila na 2018 amonaka kingo pasi kabila ndimaka apesa primature na opposition eza deja bebisaki constitution ntango andimaka apesa yango po ayebaka ye kabila azalaka na problème mais lokola yo ozondima te ke pouvoir oyo biso tozongo na ur tozongo na baélection lokola yo ozondima te événement esalami eza moke le 24 fatia koloba tokoyoka mais bino bokokima te bosotoki bokima na mai bokokufa libembe komonana te biso moko nde tokotika bino bolia mpe nanu fungule babongiseli bango prison yangana nazoyebisa bango bokende kotuna teoli makambo banda kabila azala na pouvoir esi bomona ministre akangama déjà bomona ministre fonction akangama jamais lelo parti na pouvoir yoni wapi na makala tozoyebisa bino bato nyonso oyo bazali osoi disant beret rouge osoi disant le kamila boyeba yango bien bokoma baberet noir biso moko bakombate ya idps toza capable ya kokaka sa arme sa munduki na tokangi bino na maboko tokotikala bino toyebi ndako na bango toyebi bandako na bango alerte maximale ezoya okokangama bino nyonso merci merci beaucoup mais oyokanga malamu le 24 janvier tokototalize jour pour jour un an na pouvoir ekozala célébration ya kafu tokoindike bino esika bilulu wana ekosalema kasi mpona sukisa alo ngai awa sante eza misunga Hey, okateli nga lingala mpo na sante ya mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Okateli nga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie.
Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Félix, mais vous étiez vous regardez. Je vous autorise à aller. Mais on va vous proposer la marche. Montage aussi pas une notion, on a dit conservation. Regardez, là, il est déjà ça. C'est le bateau avec Kala. Je peux dire, mais. Je fais ma cachée, ma paix. Je vais me faire
Oh, Kokatena, Saina, Step Up. Ça, c'est les rapports de force IDPS. La bilan, comme il faut la caille.
Apeshe kama kanyeke baba. Vigilant.
alobi ke le 1er janvier ezala 7 bino bobangisa biso oza mukie toyebisaki nde bokonage botyaki te tozoya na bino inepesi mobimba tolobi lisu likolo ya lisu likolo ya ekenge likolo ya ekenge tokoyeba bino malembe baplace bozali bozala na bino lese FCC bosala mosala tondima bino mais soki bozoya bomeka biso tokobloke bino bokoluka konage balobi bokokufa nde na mai otekaka maki aswanaka te mais soki bomeki okozwa maki totie mpanzi ngana apona simba maki wana ozozali bokima na mai bokokufa libembe na bino ekomonana te fami na bino okoyokana te soki bakunda bino libembe monana shadar aza koyebisa naza kosakeshe na shadar mboko ezalaka ya yo te toyeba place yo mutela te toyebi place yo limela te soki ozalaka nani ozala yo shadar ozala nani yebisa ndekolo kabila okanga minoko na bino nangi na réponde dunia ozela soki okanisaka ke yo nde soki tatalo kabila napesa biso pouvoir dunia ozokosaka soki na rapele yo dunia kabila na 2018 amonaka kingo pasi kabila ndimaka apesa primature na opposition eza deja bebisaki constitution ntango andimaka apesa yango po ayebaka ke kabila azalaka na problème mais lokola yo ozondima te ke pouvoir oyo biso tozongo na urne tozongo na baélection lokola yo ozondima te événement esalami eza moke le 24 fatia koloba tokoyoka mais bino bokokima te ozotoki bokima na mai bokokufa libembe komonana te biso moko nde tokotika bino bolia mpe nanu fungule baboniseli bango prison yango na nazoyebisa bango bokende kotuna teoli makambo banda kabila azala na pouvoir esi bomona ministre akangama deja bomona ministre fonction akangama jamais lelo parti na pouvoir yoni wapi na makala tozoyebisa bino bato nyonso oyo bazali osoi disant beret rouge osoi disant le kalungai boyeba yango bien bokoma baberet noir biso moko bakombata ya idps toza capable ya kokanga sa arme sa munduki na tokangi bino na maboko tokotikala bino toyebi bandako na bango alerte maximale ezoya okokangama bino nyonso merci. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa bamemelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance
Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Bascar, oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo. Bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi, bandeko a Power Bascar, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Bascar eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport. Ya ba délégation spéciale na bino, ya famille, pe ba transport nyonso privé, oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Bascar oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka. Na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, kaka et pe bandeko ya Power Bascar avec impact. Power Bascar, musala ya ba professionnel, pe na sécurité nyonso. Power Bascar, le travail des professionnels. Eh, que yo, oui. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com